Esengo bandeko ya Congo Lokole News.com koyeba bino ebele kolanda site na bino site na biso o bolingaka mingi Congo Lokole News.com ya solo lelo action 1 euro pour le Congo initiative ya diaspora oyo ezo venir o eye lelo à la rescousse ou au secours ya ba expulsé na biso ya Braza eza initiative ya ba congolais na biso ya diaspora ya solo bandeko ba mauvaise langue o ba qualifiaka diaspora nabiso de voyous, diaspora nabiso ya ba bondi, diaspora nabiso ya batu batangate, mais kasi lelo tembe nabino e koti na mai. Pambate action 1 euro, ou ezo visé, ou e volé na secours, ya ba expulsé nabiso ya Braza, et zabongo ba congolais de ya diaspora, balobaki, mais lelo ba passé à la vitesse de croisière, baleki na action, ou ya makasi, to e bongo na biloko ebele, kalate boko mona na bilili, tozana baloso, tozana ba boîte de conserve, pilchar, sardine, tozana savon, ya nzoto, pe ya kosukola bilamba pona bandeko, tozana ba biscuit, tokopesa na bana, ba biscuit eza ebele, tozabongo lisusu na ba sukali, po ba mama na biso ba melati ba lia, pambate bandeko, ba kovanda na ba condition penza o esengelite. Kasi to saluer initiative oyo, combien louable, ya bandeko na biso ba vandi mosika, oyo pe bandeko mususu ba fingaka batu atina te batu a trouble batu a désordre mais kaka bango wana basali action 1 euro pour le Congo initiative kitoko yango eye lelo na maluku wapi epai ba réfugié na biso ba uti Braza ba expulsé na biso ba uti Congo Braza ba zovanda ba yebongo kopesa bango ba don. En tout cas en passant initiative 1 euro pour les Congo, en tout cas, coup de chapeau, chapeau bas, parce que eza na bandeko mingi te bazui likanisi na bino oyo. Ya solo boko mona na bilili, ndenge toko sala partage, ya ba bien oyo euti na 1 euro. Ndeko, yo nano pesi 1 euro na yo te, kobanga te. Tala ba bilili oyo, e pesa o mawana motema, e pesa o pe bolingo, ya ko pesa 1 euro na yo, pon ndekwaza awa alia, ndekwaza awa asukola, ndekwaza awa alamba, ndekwaza awa amela mai, ndekwaza awa amela petina sukali. Ya solo ndenge na lobi, eza initiative ya action 1 euro pour le Congo, oye à la rescousse, ya bandeko na biso ya Brazzaville, botala ndenge biloko eko kita na mutuka, botala ndenge biloko ezo kita, botala ndenge biloko ezo kita, ya solo biloko ezo kita eza mingi o tokoki, ba o bakoki bakozwa, ba biscuit eza ebele to pesa bana nyoso, yango tozo tala ndenge biloko ezo kita. C'est la nana.
créer plein de films, on va acheter ça c'est chez vous, il ne vient pas de ça. Il va coller une chose assez. Il va coller une chose assez. Il va pas zéler. Ça va coller la ça qui a l'autre, ça s'achète l'autre faisant. Les alliés. Oui, les alliés, les alliés. Papa, on va pas tout ça. Papa, ça m'a quand même. Non, il faut que 4 Papi, thank you.
Maintenant, nous devons aussi prendre la chance pour maman, je suis là. Mademoiselle, il y a notre matériel. Nous n'avons plus Vous n'avez pas de sardines, on met les sardines dedans. Il y en a qui est-ce qu'il n'y a pas les sachets, il y a seulement du riz dans les sachets noirs. Non, on est en train d'ajouter. On a donné d'abord les riz, maintenant on ajoute les boîtes de conserve. Donc on fait ça tonne par tonne. On a fait une première série, maintenant c'est la deuxième série de haricots. On attendait la série de haricots et boîtes de conserve. Non, pourquoi on donne Je suis Kabolika Kandambo Ndambo. N'attente de Bino Bouzali. Maman, bon ça vous va on a moins si vous soyez. Allez-y, moi si vous soyez. 25. On attend 6. 36. Maria.
Filmer ndenge distribution de salima. Hein? Awa, eza sardine, eza pilchard, eza loso, eza madesi. Eza ba tomate. Papa, tende eh? Tuna mwasi na otuna. Ah, mibali te basi. Mtu bazore nya. Pesa bango tomate. Yo. Ok. Maintenant, sucre, bazoi sucre. Non, 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 bazoi sucre. Vous n'avez sucre té. Pourquoi ça quitter? Attends, je vais sucre. Ah, bazoi. Voilà, bandeko, bauti kolanda ndenge touti ko kabola, baloso, sardine, madesu ya solo, famille eza répartie na tante. Tozaki na une affaire de 16 familles na katia chaque tante. Donc c'était vraiment difficile, yango Croix-Rouge a aidé biso na dispatch. Donc par famille, to sélectionner qui na katia tante, chef à famille parce qu'on a donné à plus de baza famille belé. Donc par tante, nous avons 16 familles dedans. 16 familles vont dans la 4e même tante. Alors si tu vas être kota kuna trouble linga ezala, Croix-Rouge a aidé biso to sali dispatch par famille. To bengi mutu moko famille a juste sa chaîne ya biloko akei, mutu moko famille a juste sa chaîne ya biloko akei. Yango moni to sali dispatch boy. Mais sikoyo pona osala bana na biso plaisir. Tolingi to bando kaboela bana na biso ba biscuit pamba te bana ba bi basali pe mikolo mingi bazolia te solo ya soko leza pasia wa mala musiko to bandi ko kabolela bango ba biscuit na bango pona ko sepela na bango to ça bon peu plaisir baza bana comme bana nyoso ya mokili baza na droit à la vie baza na droit à vivre malamu c'est bon to bandi pas Mama bana pesa na mwana bebe na keleke.
Nani? Batela maboye. Osa mulongo boye. C'est loin. Balandanga te. Ba bana ba yo ba te. Ah, bote ko di mu yo. Biso to ye ba pa na yo. Pardon, c'est vrai. Attends. Passe comme ça, yo. Allez. Bino bole kanasima. Na mulongo comme ça on ne gagne pas. Problème si mulongo, hein? Vas-y. Non, bino bolongo a besoin de briller. Vas-y. Merci. Ok, bon. Directement, tu pars quand je te donne. Allez. Toi, tu avais déjà pris, non? Hein? On doit quitter. Est-ce que tu as fait ça ici? Allez, papa, Ya solo tokomi na suka ya remise ya don oyo eza bongo initiative ya 1 euro pour la RDC. Ya solo batu baza ebele moyen kokabola biloko ezate to sali juste le nécessaire. En tout cas, te remercier initiative 1 euro pour le Congo. Wana te remercier ba diaspora nyonso o bazo continuer kocha 1 euro na bango poto ya la rescousse ya bande ko na biso bazo vivre na situation difficile awa na kati ya Maluku. Merci na ba internaute nyonso ya Congo lokole. Merci de ma follow Azuba Image, merci na directeur na biso des chutes Mambetuku, merci na Ndeko Célestin à Tambolina biso, merci na bande konyo so va accompagner biso vraiment ceux qui n'a notindi 1 euro na hote pour la RDC pour le Congo tinda pambate bande ko baza ebele tozo koka koka bolate eza vraiment pasi nazo continuer toujours ko pesa ba biscuit juste après ba image parce que ba tubaleki ebele na bondelio ceux qui n'a no pesi 1 euro na yote tozo
bozozela 1 euro na yo potoya lisusu kopesa bandeko oyo don. En tout cas pona kosukisa coup de chapeau na action 1 euro pour le Congo. Na kutani na bino mbala ya sima Kimia Boboto o mabota mabino, merci. Oh, biscuit ngo ya ga bo sakana ngo bo songa ngo ya ke ka ba kamera ba to ba tena ba imali ngo biso to zaba kuna moto ngo ka biscuit zo to sa ba na titi kuna ba fele sala kuna za ba sala mitse sala ba zo sa mo bulu ya ngo zo ba na biscuit Action 1 euro pour les Congo et na Kinkole pour Sabino Badon. Message ni pour pesa na action 1 euro pour les Congo pour poser acte kitoko pour na bino bande ko na biso ba expulser à Braza. Non vraiment maman pour na biso ba tu oyo vraiment to utaki boye. To uti boye to ye boye to komi aba memi biso a sangebe au monde de kuta biso a mais to sepeli makasi. Na action 1 euro auti ko poser kaka siko ko biso tant to yaki ato bande ko lela to mona on dirait bande ko bakangi kanda on dirait ba moni biso na bena ndenge moko boye on dirait peut-être yalaki a et ça la fait biso passe mais à mon avis peut-être le baki to sola ipona bande ko te expliquer au vraiment yalaki passe mais tout à l'heure que bande ko ba méditer tala de ba ça biso action 1 euro et de celle ça ba tout ko ba utaki na bana mike est-ce que ba refula ka mona mike na habité pour ngana dipe mbe côté et na limité que bébé peut refula ka hein mbange en plus be à moi si au refuler ba to maladie hein ba malade ba se belé à massage suffit fort et la méta o ya ya na ngo hein bengisi c'est pour ça que témoin que le ba yo ka na na o 1 euro et ça livre vraiment la réponse au pessibiso donc je vais dimension niveau de dossier la merci. Merci papa occupé koya papa ya solo action 1 euro uti ko poser geste uti ko pesa moi lisungi na ba expulser à Braza yo problème ezali ni le ba peni bon d'abord na 1 euro eza action action bandeko baza na diaspora baza na poto batalaki bilili na site na biso congolocolenews.com ne papa biso totindi biloko loso madesu pondu basombi na organisation ya bango baye kopesa bandeko vraiment na remercier Bino parce que la marque la générosité très élevée parce que na bato misusu bayawa la plupart baye main produit. C'est-à-dire que même Bissomoko, nous sommes arrivés pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Il y a une multiplicité des opérations. On ne peut pas comprendre bon nombre d'opérations au même moment. Ils ont parlé de
la lutte contre le banditisme est tout à fait normale. Un bandit n'est ami de personne. Au même moment, va mélanger sans papier, voire même ceux qui ont de papier, parce que il y a même des autorités officielles de Brazzaville qui passent dans des ruelles pour dire ouais, Bombi Zaïwa Nanda Konae a foutu un monde à 300 000 francs. Donc déjà, on ne sait plus comprendre quel est le problème qu'ont les Zaïrois envers le Congolais. Mais quand on voit le frère de la diaspora agir de la sorte, ça ne peut que nous émerveiller. Le problème est tellement sérieux, on a expulsé plus de 300 000 personnes à ma connaissance. Vraiment, c'est incroyable. Nous tenons à féliciter nos frères. Quand on était à Brazzaville, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais ça nous a surpris qu'il n'y a pas eu de débordement dans la ville. Une organisation parfaite a été mise en place, c'est à féliciter. Merci beaucoup. On est aussi quand même content aussi de revenir chez nous à quelque chose de malheur et bon. Les Congolais ils ont des raisons qui sont les leurs, Nous respectons cela. Nous pensons que nous avons des autorités bien placées qui vont certainement agir au moment opportun. Mais pour l'instant, comme nous avons des frères encore qui sont là-bas, il n'est pas important de rallumer la mèche pour leur sécurité. Merci pour votre ONG. Merci beaucoup, belle intervention. Merci. Merci.